Ça va, t'es fatigué hein? Je suis très fatigué là. Paris, bonjour. Je suis là. Donc bazo ke na muninga likunya po mutalingi muninga lekaite. On dit toi na guerre moko boye mutaleka muninga te. Mais po mutaleka yo te foza na boulot. Vous avez déjà vous avez acheté ça déjà vous savez combien de jours na mikili? On a sali 2 semaines. M'appelle là. Moroto consommation na roboni. Lakini na occasion ya famille. La famille. Ouais, parce que nga na eu chance wana to baninga bayozo muninga pese liyo. Nga na zoki occasion na famille. Non, wache baninga et puis si yo mwani yo zo yati yango no kena kanga photo kan aéroport pas mona ko voyager ki. Donc yo mi photo mikili zo yate. Ah bon? Gabriel Mikili. Oh, mais Gabriel a kiesi konga na za déjà na kini. Na kena cadre comme ça tenga na kende para ma famille no sa musala. Musala ba osa kuna batinde biso ba video totality. Ya ope to moni ba video te. Temenga na ke pona ba video te, nga na ke makambu mususu. Ozo kompa na ko mi buwa kaka bo te ba mona nga. Na yebite na mutu angwa yiba ki photo na nga na ko na ndenga buwa ki yango donc nazo luka ye po pesinga kana. Balo wa ko meka ye moka ko kenda. Akocha mo sapina liso na. So na bige yo ni mtu sala nga bongo yiba na oya. Nga na yaka na kenda kana futi moto wa. Na etishe yo na tongo to silani. Takana te nga na mungala. Soki na moni na makasi na zate na joli yo soka. Alandi yo na soka na kati yo. Pardon. Obo yebi soka te. Me soka ezali pasola te. Omoni jonga mongala ko comprendre biso bangala to abata polele. Isi fina loba. Azui soka na landi yo na soka. Na kati yo pe na soka wa. Bangonde bazwa échec. Po bamona kaninga ko banda te. Bobeti na za toujours lauréat. Nazo nganye. Xil tanga banda ko sa succès. Na yo so akenda na cimetière. Xil peshanga a joie trop na joie maman na ekti moi comme ki batmongo ba ke ngande na bota Xil. Do batona ba confirmer ngande pena ma mère. Tanga banda ka de ko sa succès na yakenda na cimetière te. Abunda kwa comme Xil. Maintenant c'est le loko na e faut simba, faut epesa makambo. Mama, if love is crazy, love is for me. José Baila. Na jo sola kana bana na ngai. Bana bado tinde ngai biloko na za si biloko jo koma te. Baza na mboka nini? Baza na France, mususu za na Belgique. E koma kate. Oh, mais baza li kuyiba. Ah, na rembi na France na minute oyo. Agence il y a sir eza moko. Na France. Le coup la bango baza na France. Agence na France eza na Rennes. Précisément na Rennes. JB Service. JB Service. Otelelo. Économie internationale. Tata na ngai JB Service merci. Ta biloko na ngai. Obendenge bana batindaki ndenge pe biloko ekomi ndenge kanisa ki loza mondele José Baila aza mondele te aza kaka congolais lokola yo na ngai na yimisaki yo JB Service eza esika ya kubunga te na France eza précisément na Rennes ba numéro ya kubenga yango wana uza kumona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili. Soko kaka mutu akomi na Sainte-Thérèse na sima ya station directement soko kaka kaka bui mbala moko JB Service epa ya José Baila en plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndekuna ye ezali na Congo central ezali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soko kaka bengi na numéro Isaïa bakutula yetu kuna même na Lubumbashi JB Service bozana na agence moko ya si ebo kazi suri naka na ngambo braza na tena baza continue JB Service akakuna ezali Angolais n'arrive Nanga Angolais JB Service et pas les amis Je suis l'incroyable Miran Kiamfou pour les comptes de l'émission Art
Avogue émission et c'est puis ça cabine émission oyo c'est la promotion il y a ba artistes et comédiens ça datait déjà plus de 21 ans vraiment tous allez wana ba comédiens tous ala kana pona ko se puis sabino to pesa kabino surtout ba désirata na bango oyo bazala kana yango c'est pourquoi lelo na Betty Porte na ndako ya comédienne moko il s'agit de Mama Epela Masia alors bango nini Masia na Robon voilà le tonga to yeba Masia na Robon il aksaka nini Mama Epela mbote na yo mbote miran kiamvu ozongi déjà oza akisa déjà vous savez combien de jours na mikili na sali 2 semaines Mama Epela Moroto Masia na Roboni. Il a sani na Masia na Robon. Hein? La sani. Te ba consommer mon kaka. Ya Masia na Robon. Masia wana ya Jésus ou était Masia evoka. Masia wa nyembo te wa matetete. Masia na Robon. Moni mko Yesu akotaka na Rome. Ouais. Yesu akoti na Rome. Ouais. Siko na lobango te mais lokola yo za bezo yeba se Masia nini na expliquer. Ouais. Na bat balandi nga ba yebaka. Mko Masia akotaka na Rome. Biso mama mangala. Il fait ba Yesu akoti na Rome, Yesu akoti na Rome. Siko biso lokola ma prononciation. Yango mo to ba ke Masia na Robon. Ah Masia na Robon. Na Robon. Moroto Masia na Robon. Loko ndenge bakinsolo oloko baka David bakobenga David babenga David. David. De mon Bible pe bana Israël po ba bakoza mona Israël ba biso loba Shibolet. Soko Shibolet. Soko Shibolet ba bi koza ozali vena mona Israël mais soko Shibolet à étranger. Neti biso bangala na koloba ni Shibolet. Ah vraiment Mama Epela. Pesi ngela kwa shika ndio bande volo baka Shibolet. Po biso to baka ka Masia na Robon ndio ka fona baka Masia na Robot Shibolet. Pardon mbali. Eza makamba Israël, eza makamba Biblia. Kote wanoke mabe. Na ke wapi? Epela pardon vraiment. Bino boyo kaka ndi mauvaise oreille. Il faut une oreille musicale, oreille de parole. Pourquoi bino bozana oreille ya mabe yango zoka ngo mabe Shibolet. Yo moto lobite. Elle m'a dit pardon. En tout cas, Mama Epela, la santé n'a pas de prix. To kaka dernièrement Mama Epela oh bokela ka mbasu Mama Epela mbasu liboso mibale misatu mais makamo to kango soutien ezalaki ndenge baba okene komi kanga nzoto peut-être ezalaki ke otiko sala mabe batiko bwa kelo bambasu ukoma papa nakanga nzoto nzoto eza pete bwina kanga eko malibaya te ngana kanga na nzoto pona yamba Yesu nazaka ndi mwana Nzambe prophète Nkonde Paul Dominique tata milimo apesi kimia Nzambe apesi loboko monganga tsekisi nakobika tendeni bango nde bazwa échec po bamona kaninga ko bana te bobeti nazala toujours lauréat nazo nganye ozaka protéger te non nazaka protéger na Nzambe na mokili te boso ala protéger te ozaka polele te nga nazaka polele te yo songa nga na tamboli bumu libanda na dipaka te nga na dipaka nde banda okomeka Masia na Robon malamu buru to kasuma mwana te peut-être ezali to pesa bango mise en garde ba komeka ye moko akeni bongo tango Yesu abokaka bana Israël abokaka na église kuna panzaka biloko nyonso tu Yesu asikaka te Yesu pa moto revanche bongo ndenge nini Nzambe ayokaka Satana kanda komisa nyoka nkanda pezali Nzambe pa na kana naye donc moi ba ya ezate on ne touche pas les mewe oyo Nzambe asimbi moto akobotola zate yango wana bamona babi totika ye oyo fudido ata bosali eloko bokozeloko tawa so babwaki 3 fois esimbi kaka te mais tout so bameki bango bakende te malo akomeka ye moko akokenda akotia mosapi na liso na ye koto tambolaki koyeba bana bandosala bongo bayebisaki banani motu bandosala bongo te nano natambola te nakende koyeba moto asalaka nga bongo poske nana posa oyeba te soki nayebi yebaka towana yo fakafaka so nabike yo nde moto asalaka nga bongo yebaka na koya nga nayaka te nakendaka nafuti moto wa nayetishe yo na ntongo tosilani
yo bonga makaka po gauche droite on a yekola na éviter sur epola kana nzoto moi muto yekola gauche droite toujours na mouvement na nzoto Boba âge abunda vraiment. âge nini bongo ya inali oyo brisili ya bunda na âge nini Ba âge abunda mepela. mais soki moto a manqué il faut bête mais oui Ba âge oyo ko âge bitumande yango voilà. sakana tenga na mongala soki namoni na makasi na zate na zoli yo soka nalandi yo na soka na kati yo pardon obongo yebi soka te mepela. soka ezali pasola te omoni jonga mongala ko comprendre biso bangala to abata polele isifi na loba azwi soka nalandi yo na soka na kati yo pe na soka wa. Ça fait un bon temps ba comédien na monaki tu vas kolela bibembe mingi ba comédien. Oka ndeko na biso bo pofa akufi wa mutu ba kufi donc on no comprendre ti. Et par après na ko sa ba recherche na ngai na ko mona ke grâce à maman Denise Nyakiro Tshisekedi nde apesa na prise de la santé. Yo pour faire partir na kati mais kokufa na biso ezalaka ya kokufa ya maladie te bato bazokufa ezalaka kozanga kisi te bazozwa mpe kisi mais liwe eza nature moto soki akufi te akokota lola te il faut okufa mpo kota lola obi bata papa mafura lobi tokendaka baeglise biso moko toyebi koloba te nzambe nalingi namona yo nzambe nga nalingi nakota na lola okokende pa kwa il faut par la mort il faut kufa liboso mpo okenda komona nzambe omoni donc liwa eza nature carte assurance maladie nga mpe nazwa yango naza parmi babénéficiaire donc maman Denise Nyakiro apesa biso grâce parce que la santé n'a pas de prix par rapport à âge pe maman nzoto ekomaka lelo simba lelo benda alors yango napesaka toujours merci maman parce que acte wana eza acte oyo esepelisa bato nyonso même na bafamille nde na babona na carte na sac OK ma carte félicitations. natambola nango félicitations. Natambola nango naza na 170 cartes. Mais la carte le plus précieuse. Na carte SIM na kati. Na carte SIM nyonso tu natambola nango. Moni carte nanga. OK. Je peux toucher? Non. Ah OK, merci. Donc ozwa ngo bomoni changer ba combo et comme na combo na. Pour mieux protéger ba kisi te ba journaliste. Baba tabakisi ko. Bat bolanda biso. Bongo batu fo bolanda biso. Bongo yo melaka kisi te yo to senga kisi te. Batabakisi na bina na pe o kisi te. Continuez comme vous le bas. Na continuer. Na moni awa ba komi activa voilà. Nom du membre dans les autres Ochichi et Sambo voilà Ochichi Sambo. Et ça véritable comme on a yo hein Ochichi Sambo. On a bien nom propre. Wana non propre donc na kana carte na do naza bénéficiaire na kinda na hôpital na zwi kisi na ba traiter nga a des fois na go kene na neti ba changer biso ba hôpital ba accès hôpital et comment rebelle parce que tozaka na HJ. OK. Mais maman le bité HJ tozo kende biso so kuna so ma saturé yango moni a panzaki biso na ba hôpital ebelé mais nga na préférami ko kena clinique des anges eza na pas du peuple wana et pas ya ba Angelou ba yambaka malade na Beauvant voilà na clinique des anges pas coach le docteur coach donc nazalika na so nazwika moi fièvre moke mbangu na kena clinique des anges ba pesi kisi ba zio kamba moi ba tiona mbeto ba bandi ko traiter il suffit 3 jours 4 jours ba traiter au 100 francs au bimi na opé aux nyonso au besoin 100 francs 100 francs même sur le bureau na kena zemi na ngana gebota na carte au bota. Obina sali ba émission ba comédien mo belé et belé vraiment la moni baza ma prudente la sens nini maladi tango ya ka mutu tamusu na nzela ko sape crise oui mais na moni yo partout tambo na carte wana oui donc c'est comme le quoi identité na yo otambo le quoi na maman Denise Nyakiro Tshisekedi na carte ya poche na yo partout tambo na oui natambolaka na ye nalalaka na ye naolamuka na bi mama Denise Nyakiro nzamba batelo parce que okanisela biso bolamu. OK. Vous comprenez bolama boye soki yesu asali te fo mutu moko asala soki mutu so asala moseka aza na yesu. Là j'en profite pour dire félicitations à l'acteur comédien Jires Moui asala nze moko ba Denyati donc Denise Tshisekedi ayambela mama Denise Nyakiro Jires Moui ninga na bino kaka petit frère na yo ninga na yo ya comédien Emanzembo en tout cas c'est moi kitoko
est-ce que parmi bino nde bokeno zo ba traitement même ata examen des aka examen zo coûter même ata $6,000 $5,000 et ça te peut-être que non maman Denise a s'occuper te bino mo mutu futi non to futa ni 100 francs qui sait bima ya montant nini malade ya ndenge nini so comme na carte oyo mbamo maman Denise nyake wa koti na machine donc carte oyo maman Denise so pesi kaka bazio ambulance tout obima ça est sauf à cause de carte donc ata 100 francs te donc peut-être 100 francs ya transport peut-être 100 francs ali que non le ko meliki s'il faut lire vous comprenez wana nde siko komi komilesa na privé na mbongo na mongo mais qui si pena pozwa bokolongo no comme bien bo pikiliki bo kundu banzoto ba yo donc au foot ata 100 francs te donc on a bakaka merci na maman Denise nyakio nzambe apesa ye makasi apesa ye susu bolingo wana ndenge alingaki biso alinga biso pamba te alinga biso po ebike to abana ye et puis toza ba délaissé donc tant ya tie le boko kati na biso maman to komi na kimia yango monde ba malade ezaka susu te ba cas grave raté il suffit kaka moi fièvre neti ngakutu il suffit na le mwana tono kaka moi koto ils ont simbaté wa j'exagère peu au comme la tala qui s'attend pharmacien ndako te ba ibisa yibiso ba bifoya ka contrôle auto médication bien te il faut y a po o yo somba yango te uso photo pesa yango te zo bala na malade il faut y ba sala examen ba peso qui se biki Moïse mbi ayemba nini yango ya malonga penda asaleli nzambe pona nzamba saela ye makamonso saela kaye yanga plaza komituna eloko ni bino pena ba comédien bo salela maman Denise pona alinga bino à niveau na pesa bino biloko bino monsieur bazali batu bazali mais ayaka côté bino ba comédien parce que biso tozana muntu te toi qui na supporter oya ko supporter biso donc maman Denise ayaki parce que toza bana ayebi ke ba artiste bazo sa fierté ya mboka tozali ba ministre o tozo ko bimisa sango ya mboka na biso ko pesa fierté ya Congo akoko tika biso bongote so ba pesi mbongo chaque jour neti binga so penga mbongo ba mona so misima na zelo alors so ka pesi mbongo na kobosa na santé vaut mieux apesa nga carte o yemo ka ko futa ponga na zala bien vous comprenez donc eloko to sala epa na ye eza kaka ningi to sepelisa mboka ni to sepelisa mboka yango esala ye pe asepelisa biso na part na ya moneke non na kotika ba artiste comédien bote olela eleki yana bato alela lokwa biso te toza ba grand plaireur tolela kama kasi ko la musupeza ba matolo non so na kati te bozo neti biso so beti matolo te lokwa salaire ezaka te oviva ndeni faut betaka matolo na kobeta matolo na beti matolo ngai pa ya vie na ngai adrisha motometre ngwanza mebeba zibeba vie nga koto mpiaka vie adrisha sali moi carte vous comprenez et donc matolo kozanga te ok en tout cas merci na bayozo ko ndabiso na mbi pona bino last comédienne maman Epela s'il faut dire un mot et pas un mot tout moko aselo malamu na vie oyebisa nani kwa nani boso na koyebisa maman Denise Nyarkero na kopesa merci moi c'est à présent na biso Fati Beton Fati Beton oyo nzamba apesi biso ye maman Denise na kopesa merci parce que asali eloko oyo eza important na vie nanga nga soki nilo naza boye c'est grâce à maman Denise parce que tension comment au déranger cholestérol epai autant boye AVC zolingeya mais soko kei au komi na hôpital ba traité yo donc on a kopesa maman toujours merci parce que sans maman nde biso ya misusu oyo tobeti ata batuko ya Europe te tonga to koma nzoto simba benda donc yango wana moni tokendaka mingi topesaka ye merci maman nzamba batela yo nzamba bakisela yo ba ange bakengelaka po na acte ozosala po na ba artiste merci beaucoup pe na kopesa na président na biso Masum de Blende na président na biso Elombe Sukali po bango nde bakendaka kosengela biso pa mama po Maria alobaki Yesu alobaki Maria azana po na kosengela biso donc soko senge pa mama kosenge pa ya mwana ndinga sengaka na masanga kana yango tomonaka président Elombe président Masumu bango nde bakendaka kosengela biso te mama tala baleki nanga bana nanga bandeko nanga bazana passe ndio moni maman Denise asalaka biloko donc merci na
président Masumu Ilombe, merci na maman Denise. En tout cas, naza vraiment reconnaissante. Yakoloba merci beaucoup nzambe apesa makasi. Otika biso te ozalaka biso po mama bwa karabana te. Ata tokomi kolo tokomi bange yozaka mama. Mama otika mama yango no moni na linga nzembo oyo ya Michel ya vena nga JB. Le président JB ya Gino tenani Zulema. Ba changer kamba bazwaka mama mbala mibale te. Mapesi okisi okinzo te li kwekete. En tout cas, merci. Tout ça comme toujours na kate émission na biso. Maman epela nazana lo moni na laksa yo awa na petit qui o reconnaître ngo. O ezayo na aéroport Anji les ayo. Boyo zo mona na. Voilà. Na si photo yo. Yo zo mona na. Mona Regibo affiché ngo na aéroport Anji les a quelle occasion à nini? À l'occasion voyage. Nous avons voyage. Voyage au Toyoka qui est oui. Il faut que vol l'avion na biso na aéroport na biso. OK, à l'occasion ani. Na kende na occasion ya famille. La famille. Ouais, parce que nga na vu chance wana to baninga bayozo mininga pese lio. Nga na zo ki occasion na famille na vie na ngai habité petit yaka. Yaka po na bi oza soldat. So yo ye makambo yoza bien. Grand frère na nga propre Oma Sombo Dongo. Oma Sombo Dongo. Mon grand frère na nga propre moi na papa moi na maman. Vous comprenez? Ndalo ba habité lek na nga yaka na ya beta na moi 2 semaines awa beta mikande zoka ezoka ba forme bani parce que biso to kima kisasa te na ko kima Kongo te. Na ko kende poto lelo na beti emo mais pona zo carte assurance maladie il faut zo ngata. OK. Vous comprenez malgré le traitement na poto ezala ngo bien mais pour OK na hôpital donc na ko kima te donc fona zo ngana na kim na sisa musana nga parce que musana nga passion nga za kuna ezaka ba voyage nde ba bakaka bakatsa ribale pona kotala kitoko mboka te nga pe na koka kokatsa pona kotala kitoko mboka te makamna kindaki eza ma famille yako na zo. Ça combien de temps? Na beti 2 semaines. 2 semaines. Mais bato bazolanda biso koyoko ndengo lobby c'est comme si lobby que yokendaki OK yokendai poto te pour lokola ata musumuninga moko boya zuyo amemi yo wana peut-être ozobwa kila baninga na jeton te. C'est comme si maman pelozolo bake baninga bazokende zako bazopesa bango cadeau bazopesa bango muninga bengisi yake na sima muninga mais yokenda ko ta famille robon moroto koso moni nde baogeni wana atika ce qu'on va paramètre na bango. Donc ça que so muninga bengi yo il faut respecter ndenge bosola ba contrat. Après so ya 5 après so ya 6 ans. OK mais faut zonga. Mais ngana keite pona muninga ngana bina ke voyage ya famille au famille na ngamoko Oma Sombo Dongo grand prêtre na mikili a ce petit petit na ye abi ya ko mona nongo isa nango grave te et puis na ko yebisa bato kende poto ba ke mundela sa changer donc mundela futa suba na 5 te ya ko mafuta ka bala mibale mbamsusu bo ba to moroto ko sobasia na robon ya oyebi soki muninga bo fa ko le place moko muninga mwasi bali. C'est pas là. Yo muto otikale salaka mwa pasi moboye obando luka mariage na makasi. Ndenge mo pele kwa yo. C'est comme si non. C'est comme si yo wache baninga et puis si yo mwa ni yo zo yati yango no keno kanga photo kan aéroport pas mona ko voyager ki. Donc yo mi photo mikile zo yate. Ah bon? Gabriel Mikile. Oh mais Gabriel a kiesi konga naza déjà na kini. Gabriel qui est 11 ngana kenda vana. Nika bongwa kei na kata mais ngana kena kadra musate ngana kende pakamba famille no sa musala musala ba osa kuna batinde biso ba video totality ya ope to moni ba video te ngana ke pona ba video te ngana ke makambu mususu ozo kompa na ko komibuwa kaka bote ba mona na yebite na mutu ngwa yiba ki photo na ngana ko na ndenga bwa ki yango donc nazo luka e po pesa ngakanda ko ko bisa secret na ngate parce que zai ya mamba pouze pela o za photo zo la c'est comme si yo mu pela obeti pena phase. OK car di to so la pena bien oyebinga bien to so la bien mais yo yebinga ngadi kamba phase kuna beta pona phase tena tiko mabona pose ngana poster non ça perd na poster de makambo zo la ça pena ko beti pena phase ki obonga mbakanga yo photo. OK aéroport na bonga na ba liste oyo kombone zalati yango kena aéroport beti ka phase okango publier ba mona yo ko kena mikili non na ko sango te
ngana mutaba déplacement papa matina ngape mutaba sentiment mo ya bikemi kete kenake kana aéroport na tema bakanga photo na bwaka na sangote na moto ki suyo ane na lobia te olobi nde bien po batu nde balebisi yo bongo me ngana ngo kolunga makona nga mikuse minene boye te nake nango na aéroport na bakanga photo na bwaka na zape na mutaba ba shooting te omona na ba ligne omona nga na bwaka ba photo na bwaka kate ba photo baninga kishase mona ni aéroport ya poto pe mona nde bakomi mbona bango bakena makambo bango bake groupement ngana ke ngamoko donc ko sala makambo bango ba sala te donc ya mutu moko eleki parce que uti na famille oyo ezali ke non muninga sali grâce à ces pétitions nzama pese makasa sala ngo ba nyonso asala ngo pona ba nyonso ba muninga lokwa ansa sali lo mo non ansa sali loko na ya bien sala ngo bien en tout cas na ko yebisa merci asala ngo pona ba musu batika bazana le belé asuka kawana ti apanga oh apart ngana za déjà rendre ngo le comme si ezonga lango appétit na yo anse bonde nyo lobi ke non na lobi na bien bobo mai moto nde nyo zo konyo lobaka ko apanga c'est comme si que rendre ngo ezali na kando tenga na kanda tenga sona sina lobi na si Cécile vous comprenez tokutana ni na matanga jani a reconnaître que au cerné ngana to bandi kala bona ba anse to bandi lelo ta ils ont quoi domazé lelo azo ya mariage le 20 juillet mariage à domazé to zala mazana poto azo reconnaître bateau to zala nae vous comprenez donc ils a likambu o mutayebi te ba yebise biso na anse za penake non ba pire anse la duchesse nani 2 minutes pululu ozo epela na kati. Vous comprenez hein? Auto zaki penake to vandi pe to beti ba staff to beti moi tour à voyage to zana ensemble Gino là vous comprenez to zaki penane ya cric wana ngana zaki na kati bango sel mwasi et puis asa maele makasi kwa mona tanga mona ka serne te fina ba moto moi tu ka pesi ma moto moto ba moto na yebisa ki faut pesa ngamo eloko mo pour kanezila ngana ko ke bongo ta faut moi loko atali bon na yebisa ki $300 o te se $300 na ko kate mena ndo pesa ngo na ba spectacle ndam bimisi $100 apenga asa ki ngo za bien pour amoni ke no na serne ngai malobe bimaki ya mabe photo sopa moi pétrole ndeka bakoko basenga ka to meli ngo ba biso ba journaliste to saka ba analyse ba production oyo ba bino bozo voyager to ngala voyager na production te sko obosa mamto ela kyawa c'est to sola te to sola makambo ngana za te na kati makambo sute makambo ngana za te ba production bosalaka est-ce que bosina ba contrat ngana sala na ba production te non na sala pe na ba production te bon nazo ba production oyo salaka ngana sala ana kina sala production ce qui to sangani biso moko to yebi ke to créer production ou bien les to na za na orchestre na ngape événement musique voilà événement musique donc moroto ko saza likolo mabe ba omona ngate me musali zo continuer OK na za na orchestre na nga événement musique to ana kingabwa to zo répéter chinga jana na kisopo omona pose la témoignage quoi ouais. Donc orchestre ali to kenda spectacle ngana koti na yembi ba musicien pe ba ye to sangani ensemble wana spectacle nga mona yebi ke to louer ba instrument to futisi billet mais o ba ninga ba sala nan ba associer ngati mais soto ke libanda ba voyage wana to kenda ninga bula clandestin to yebi ke to komi to luki place to se négocier to luki place to ko sa spectacle biso to zimbongo après to sa retunda ndeza ka ba bangolais ba kaka maîtresse soise. Maîtresse soise na biso mamepela en tout cas na ba de question suka pe pratika yo est-ce que na génération oyo ya lelo est-ce que to ba peke ba modèle bazali oui ba modèle tout ça la génération lelo wa biso te maintenant bino beaucoup na ta génération ka nyoso bango ne bakoti na kata génération surtout côté na génération bango bino bozalaki baleki boza ensemble na baleki na bino tozozala toza kwa ba jam ba demi-die parce que to tiepe que exemplaire baza donc que oyo aza exemple oui ba exemplaire suivre oui l'exemplaire bali ba exemplaire baza belé faut suivre o bazo sa malamu lokwa banani exemple na bi exemple baza belé na kotanga koma muto te ba o bazo sa malamu yango ndi exemple uso photo landa ba o bazo sala mabeto rolanda bango te. Vous comprenez? Donc, na bao ba esi na ya kala biso nyonso tusangani. Bao bazo sala exemple bien.
net exemple au ansa sali ça bien OK. vous comprenez na occupé que non Belvi Kandi pe azeli sous batu sous visa ça exemple bien donc il faut suivre c'est pas dire que non mutasali ko bien o le gaka na tezo bo yango non faut suivre yango wana des important. OK, maman pela na mona otika yo on a écouté on a lié à tournage mais pela ce que lui a adressé un mot et pas ya bande ko ya bino bokomi ko swana entre bino na média bana ba otala la télévision ba para ba komi ko ka moi soni ko tala la télévision yo opesa message ni na opesa message eza mabe faut ko tika bizarre wana na pesa ko swana na télévision yaka to kuta na fara fato soni to bundi so amakaso beti muninga ndelo ko ngala ninga po biso bangala makile zo swa so ko fingi lo mo ke kaninga oh mama na obo azalaka boye na koyamba mo bitumba oh tata na azalaka boye na koya bitumba mais so ezaka ko swana na télévision pona ko kitisa cote ya baninga wana ndeza mabe parce que toza ba éducateur à masse bato nyonso balika pona ko finga bato fo batika ponga nazali premier choix ya okende prison pona maloba nanga alors tant bino bo sala bongo so bakangi yo ko kimate il faut telema bakanga yo okota prison parce que obimisi ba mauvais langage so basambi so balakso bamuso ba livre o ezolakisa kena buku ezolakisa kena mikambo sala eza mabe vous comprenez donc yangwana bato bazo sala biloko abongo batika télévision eza kit ou double oye opesi message na ndenge epela opesa ya événement musique donc yo poke opesi ya yo makambo bato batali basepeli mais oyaka kofinga bato nakomona ngo même jusqu'à ba pasteur mo azo finga pasteur mususu na ba mama ne na katinga mais non siko abi bongo na suka si so te pasteur na penguite bozaka na kimia prière ezo continuer ngabi na préféré na prophète Konde Mpolo Dominique papa milimo po ye kimia likola ba kimia nyozo po na ye mabota nyoso zaka na kimia na tuno question wana po bandeko na ko si émission na nga boyete po tomoni bamaka mususu ndeko no pena boyo leki na yo Eric aleki na émission alobi ke non Irsi compte pechanga batinda kia kene na cimetière batinda kia na morgue po na kaka ezo succès yango no moni loko wana yo tango yo kailika mo etanke yaya nga na yo kaki yango kutu te mais na woba Irsi tanga bandai ko sa succès na yo de so akenda na cimetière Irsi pechanga a joué trop na joué maman na ekti moi comme qui bat maman ba ke ngande na bota Irsi donc batona ba confirmer ngande pena maman Irsi OK naza maman Irsi sur scène maman Irsi lazali o to kuta na net to solaka to zalaka bien na maman donc pona ko loba ke tango bandaka de ko sa succès na yakenda na cimetière te abunda kwa comme Irsi mais tango sele loko na e faut simba faut epesa makambo donc wana ezaka ba biloba loba ba jalousie bata jalousie non le va bien ouais on le va bien bata jalousie donc bazo ke na muninga likunya po mutalingi muninga lekaite on dit toi na guerre moko boye mutaleka muninga te mais po mutaleka yo te foza na boulot foza na boulot makasi foza na musalo kwa ba epela ba artiste complet na mijo tozo na Karoshu na biso to beta Karine Pala comme exemple ba Karine Pala faut suivre Karoshu to beta le 3 août oyo le 3 août to zala na musée toujours wana billet ezali na $10 VIP za na $30 boya Karoshu boya mona ndi mama epela yemba. Voilà, en tout cas, mission Nyon surtout ça le 3 août oyo bati ya biso comédienne bakoya wana bala basia en dehors ya musaba théâtre ba yemba babina rapé ezalaka bien 3e édition yango yo boya wana ekozala pena benda surtout nga pena ba fanatique nga po baya po nga na minute wana oza mama wemba mama wemba ba koza pena yolamba dia tana tongo nkiamvu moye bimitango ya kolia butu einda libumu pasi en tout cas merci to comme la suka émission na biso na ko sisa bongo te sala pesa bat pesa mbote na yo to comme la suka bato ba retenir ni pe conseil no pesa ninga no Irsi pechanga oyo aoki pasi na makambo balobeli ye ko bambote Irsi pechanga azalaka ninga azalaka toujours mobutu kara likola kara esalaka ye pe vie na bien akipete po so bato balobi te komo pe kobima te balobaka nyonso ya mabe po balobaka na bango déjà mabe mais lokwa bakutaka wana ngo te ezalaka bien kisi te bango pe bakende bazwa kisi bango pe basa succès oyo sali na pièce na donc ezalaka yo Irsi pechanga comme c'est l'émission pas na lui pas à poser bambote na ngai belé na kopesa na docteur Abraham de Jésus mutasali mama epela le procès à kitoko boye ndeka bomona wana biko to aka système papier mouchoir donc on a pena
le poso, hein? Sans maquillage. Sans maquillage, sans make-up. Donc, docteur Abraham de Jésus a aussi la boye. Vous voyez une image, a bon ici le poso, a aussi le cancer a fini à boaki. Puis nous vota, bon on a une exactitude, vota sans poudre, sans ni tala. Donc, ce que qui conseille nanga, au lundi, écoutez un Abraham de Jésus, na bon marché, en tout cas positionner go bonga. Bambote be na vie nanga Adrisse motomètre Angwanzame. Bambote be na salon José Mampouya, grand prêtre maire, babi depuis 1985, si le salon José Mampouya ezala kaka. La monsieur bakufa kufa meya. Mon roto consommation na robon bambote be na excellence Jekoko Mulumba soso ya mboka matembela simandako. Toli angwata na fufela la ikenda na ngo bien. Yé mon grand prêtre Jekoko Mulumba, les vrais zéros. Patrick Negro, Dadi Kabongo, les vrais zéros, en tout cas, bah, Sangsi Kingabwa, nous surtout, tous ensemble, bah, les stars de Kingabwa, bah, le orchestre événement musique, Palata, Papi Palata, Passoula, Pic Méchant, bah, le Liti Riche, bah, le 50 tonnes en Bonda, bah, le Kobe Tox, Tobo Sanité Yemoko, Pic Méchant, bah, Biso Hollandais Tosali, orchestre Nemso, événement musique, Tobo Sanité na Lobeso, Naya Lobebe, il pas na kati na makambo mais tokuta na lobeso na mikile ah pour bateau la ngana benga na chombo to mona na ki to boya ki to sala éparpillé pour ba comprendre numéro na ngana téléphone plus 243 81 24 26 246 bakobo sa batunyo sauf chéri nono babi chéri nono conseil juridique qui batteur intelligent, les brevetés, chéri, non, aliara bango parce que à Mouba la dernière taille. Chéri, non, c'est mon mari à moi. Aza la dernière taille, on a Mouba la catégorie à Souka Mibali, des niveaux à Moubali. Talambiji, Kaboy. Yagabo. À mesurer combien de centimètres? Non, non, merci de combien de centimètres? Aza 3 cm. To comme la souka émission à Bisso, les amours qui makasi. Merci beaucoup. Combien la souka émission à Bisso? On a Mouba la mbinga, on a 3 cm. Yo, on a combien de centimètres? Donc comme la souke émission na biso l'artiste comédienne Maman Epela to comme la souka. Merci beaucoup, d'ici là portez-vous bien. Merci. Merci beaucoup. Na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale nzamba kabasangolue azosale salilanga yeso salilanga yeso Alléluia. Yesu azana bomwe. Kombamba na yo Jésus. Kombamba. Tilobo. Yesu na lingi na tatola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangalo na ye. Na pena tatola bonsambe na yo so bato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shishe na nga ye sangalo na ye. Na yena bapasi na nga osabo zambe na yo
ye nakosanga na nga libosa bonzambe na yo salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso bundela nga yeso bundela nga yeso yeso bundela nga yeso yeso bundela nga yo bundela nga yeso yeso longisa nga yeso yeso longisa nga yeso yeso longisa nga yeso yeso longisa nga yo longisa nga yeso yeso nalebi bya bisenga senga nzamba londe nalebi bya pesanga kabela nga bisenga senga yesi moko nini ye bato bakolia pe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakolata pe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakovanda pe na nsima na ngai nalebi bya bisenga senga nzamba londe ye lokota ngai yeso yeso lokota ngai yeso yeso lokota ngai yesu kotika ngai te lokota ngai oyo tombola ngai yeso tombola ngai yeso yeso tombola ngai oyo Mesa wafako Mesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yeso yeso Lesa mukatanga lisa Lesa mukatanga lisa Lesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Alléluia Chilobo Chilobo Soki naso yemba Opekisanga te Oyebi te bisika nzamba lokotanga Pona yemba buye Soki nakoma kosambela sambela Opekisanga te Oyebi te bisika nzamba zwanga Pona sambela buye Soki nakoma kobina bina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga mpona bina boye nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yende nzamba libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yende nzamba libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzamba kabasa ye ayoki suje na ngai ye nzamba ndonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo
bakelekele sala ngombe sala ngombe sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino. Alléluia.